Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Posolo Bito nzeta moselu kataki rengunduka camion munene tembesili bajalu bakufi bafokonte pe bakufi la lula la bulu yeke bataria bandeko na yekana loba mokie pour nakende na lingina loba na Cindy botine linga ba vidéo bolobi batine linga ba vidéo merci quand même na saki promettre na makambu oyo uto leka wana ba makambu soki ba maniki bangola masolo tozo linga musutu tozo linga to leka page musume na lobaka muke na kendi bandeko boyoka ongai na zana ngo makanisi Cindy et là on a fait ce conseil na pèse au deuxième fois na pèse sous conseil apprendre ou à laisser Cindy na vie ko eloko eleki koyoka na kotika ezate eloko na vie oyo eleki koyoka na kotika ezate même ndenge oso olobaki no wana réaction na yo réaction il fallait zalaka négative vanda calme ndenge okomai ko leka koloba wana ezalaki na tina te sina lobaki ezalaki na ezalaki na tina ta mukete Cindy oza vedette ba yebi yo kolinga to bebisa mwa personnalité na makama mike ndengwana oyebi ndengo sosa vedette bo yebaka okufinga makaka eza bongo surtout na mboko na biso o mato kita ekozala bongo mais soki bazo fingo to ndika pe loko moko lokwezo mona na te eze loko asikate Cindy oyoko okozanga kimye po na manika lobino likambwana ese na mupingana zo mona loka ejir ba fingo makatsi te na manike alobino kai ke obota te a rappelo kai ke obota na yo ese loka ya kuboma nsoto te ba rappele ngai kai ke na bota te esini nango esa rappel na bota te ya msonga na yeba te na bo esa nango rappel eze loko te sindo mema ngoti soki wapi oh utaki masina oh utaki ba rappelo ke na vuta na vanda ka kuna siko na changer na komi côté musu esa nango rappel oh ese miso batama yele ça ya ba homme de la rite to ya ba femme de la rite esa miso ba intellectuel parce que il faut to ça analyse ese loko ko finga to ngana vandi lo natali ti niveau bo comité ya kokangisa il fallait se renouveler cancer il faut cancer pena kisinjora omoni parce que pour omona ke loko ngesa clarté ye kisinjora ndenga tindele kibino kuna mais avant tinda ngokuna basaki na lieba ngo mibali parce que l'état ça la ka faut yoka ba nani batumi bali mais ndenge nini kisinjoka tikala yi parce que kisinjoka bazalaki na ye etika ba misaki ba voice na bango biso to yebi makamu na bango te mais Cindy soki yo kolanda kisinjoka na okamba bino na obi kezo lekela ngai si parce que yebi singa pe ote oyo ondimaka te Cindy akoma mwasa kofinga bi yaya Cindy msubo kansonga na negate na yeba kana ngato saka mwasa kofi na yeba kate na yoka akande balubanga dia bino bolinka les ondes bu mais félicitations le quoi batu ba confirmer na batu akati no kaka batu no ka obo saka bon ba yebisinga ke yaya asaka mwasi na yebu félicitations mko invitation soki na bobala nite so pena bo saina ba nini te bo pesa tina nga invitation na yana nga na ya fite soki bo komi pemena ko sala bo pesa nga invitation na yetu poani Cindy abadi ya pesi biso invitation ko bosa na ngate invitation na koya mariage ko bosa na kufi na koya félicite merci ko so komi mwasa libala mama zala ka motema munene parce que mama ndi ye muto sala po encadrer mobali na yo parce que yo poso oza motema munene te libala na bino ko zala keba nyoka zala ya ria keba nyoka eza tsamu vuma parce que muto za na yo wana muto de sa koli aza mutaza ya kutimba aza mutaza mutamasolo Cindy eza black te conseil je te dis na peso kolanda bo mengo te mais eza black place au côté wana pika pende bonne chance na peso mais au so sali choix na yo soki bo sala choix banda kala mais mama azala ka motema munene proverbe mo bimba na tsolo bano yangwa mama azala motema munene mama mutabota kabiso mama mutaboko la kabiso papa azala biso mingi te lokola mama yebi biso mingi koleka papa faites attention motema mama ezaka toujours munene kolinga to zaka influencer pa ya mobali te papa ko loba bo mama kitisaka papa kolinga te papa mataka yo po mataka foyer wane kozala foyer moko ya ba problématique bo umela te Cindy na so ba no fekte soko ina prendre ou à laisser pour na so ozana ba critère ozana be rebelle
olobaka te me ozana makambo mingi na motema ozana makambo ko bomuto ozondimata ko sali kambo sa muta motema bongo olobaka te me okimilaka me ozana ba problème mingi muto alobaka te muta mabe mutu fa loba po ba pesa yepe nini ba pesa ye mwa nini exemple banete eloko ningo sala elingo zati mutu soko zo loba ba koyeba pe besoin lingi yo zo loba te mbala mo ko sala eloko bato nyonso ba ko tsepela note mutu aso sepela no loba ka ya msopo opia wango sumbili kwa nga ya msobo linanga na olobelo vérité eloko ça il fallait pas au fuli maniketi il fallait pas oza déjà vedette ba yebi obino bo yebo ndeko ba bio comme moi ya nani ya kofi vanda eloko ni longo oyo koko mema okoma tina niveau ezangi so kimia po ba lobino kake ote obimaki na fali au moins t'es sûr confirmer au moins ndeko kangima nike wana ebimi siko makwa bobimaki na fali yango ne suyo makasi au comprendre te il fallait pas na yebi na ngate mutu mutu na éducation pa na bango na yebi na parce que eloko déjà on sali et confirmé que bobimaki na fali ato mato kite sikali parce que yoko ko misusa motema boite parce que eloko soko au moins eloko na soko tika ki yango kai kendi Sindi oninga obimelo ko baninga ba au moins ko lobaka na yote ndenge eza genre lobaka te soko tika ki yango peleka elingo salo kito parce que eza ko finga te parce que soko ko finga ezali parce que bano ablemino nyima mona mosi moko uta boya bota kate na landi a rappeler yo kaka ke obota kate eso kufinga te ba bo rappelinga ke na bota kate merci Dieu merci on a uta na masina oui na uta na masina mais na changer vie na koma kote eso no ka rappel o yo ko sanga kimia okoma boye ko leka na ya botindele su video na video ne koma ke ko parce que ngano to saba mina nini na TikTok oza mina nga oye ki koma bokomisela nga nzabe bosunga bokomisela nga masindi kuna batana ye na beau-frère na biso batala na kofi parce que mobali pe azalaka kiti saka pe mwasi surtout nde mwasi nde mutayeba mobali bia na sina yebiso ndengo wana loko soko mi mwasi libala il faut savoir na comportement ya mwasi libala et jouer un rôle sindi so na peso exemple limbisa msoko monote omoni kaka mwasi ya Sylvie Mapata mwasi ya Werason modeli ba finga ye ati mona mwasi na za mwasi asala acte moko te omoni silence na ye ete ya muto afinga ye wana parce que muto musoso koko zongi sele réponse parce que soko comme ça boko kokana boko malipa moko mateko fele boko mabata bigudi longo na lisa bigudi tika ya tika la mutapeni show otike kana position wana Sylvie Mapata wega mwasa wega son wega yupo mkoko salo kuboya mwana mwasi wana otelengana obano saka awululwe eba ule Sylvie Mapata modeli ba finga ye to mona likana TV ta sele biso ba video azwaka ki mama na ye azaki na monika za mwasi moko conscience ne salaki azomona ke personnalité mobali na ye azomona pe na ye moko parce que soki déjà soko bo bimisi boye obandi koloba et que si okomi papier sindi aussi ndeko za na carrière na yo na banda ba chroniqueuse bazio papier na ko sa hoteleki nanga ona so nga mobali na so loba keba soki ki mo se lingo ko mo ajalu nanga te ngana zo biso il fallait pas na peso ka exemple ya Sylvie Mapata modèle a finga maka a répondre na été ozaki muto répondre te jamais Sylvie finga ba finga na ya kati na ya libat na ya Dubai a répondre te mobali ne pe Werason a répondre te silence nani silence et pesa mutu leso makamne so zongi saka parce que ayebi ka ça déjà asa star mobali na sa star yemo pasa mo sa star akoko tika bino moko loba na bino parce que omoni soki pe mutu musoso tala ye ozomona ba critère musoso na lobine to okoka tika luka ba conseiller malamu na ba conseiller malamu vraiment bo vanda na bango ba pesa ko pe moi maye parce que bino bozo sa mibala ngo me bozo ye bozo ye ki bo moto na bino te Amida kaka Amida mwasa ya ex ya jibe mwasa na fin yekuto ko basiba yebala ngo yemi bala bi ba lobaka ya bibala bala omona sa kosola
to atika batuka na boy bolo bana bino e ojibe mutatine ke bala po balia zongi sata réponse té moi ça zalaka bongo azotala question na zongi si na kozonga susi mana bone sa ba masolo akala nyoso tu balanda ka tiso so komi na place one parce que eza bongo ekotika la bongo ata ba fingo te ba fingo na sese mutu akobwa kilombo akina mo yoka nisi alobeli bonzoka bwa kelio me yo pe soko bozola o koma zo landa ba yano ndenge bazana ba fandi zoka exemple na biso ya Sylvie parce que Sylvie ndé na mona ka ba video yango yango na pese exemple ba misusu na amida ndé na yoka pe ba ndo luba na kubala ba yango na pese ka exemple est-ce que so mona amida le kaka na nina asali video o ya lobi na ngabo atala ngote yo nyoso bana kolanda mais aussi la carrière place osa on a pique eza place moko pique pende parce que au komona makambo no Cindy il fallait pas yo kino kanisa manike o monte ke sopio tika yibongo o moni silence na yo manike ngaya ko luka singo parlo oyeba kite ya mutu conscience salaka atambua suka so mono obengani obetse suka so mona ye ayiko vana na parce que ayeba ki mabia sala yiko zonga epa na yo yaya mabele ko sakate na zongi souffrance mabele ko sakate olona ki safo kolona yo le ni safo ko buka nguba ndengeni bana mu koloni oloni mbomo ki no buka masangu na ndengeni seko yebitina ngana lobi na ngai na ndenga mabete na bikaki na person concert take yaya ko kende bongo te ndeko so bandio kende bo kokende bongo te il fallait pas na ça la besoin te o ba na mona ke ba msuba solo ba ote moi si ce qui peut na ki mani ka solo ba soki gode so biso to sama kaba ba sango te ba soki ba nano ba sango ya biso ezakuna te ngakutu ça m'intéresse pas ba sa songolo pakala bana songolo pakala songolo fouat yanga je suis pas là. Je suis au-delà de mes pensées. Na zata wan tozolo ba makambo na te soki ba makibimbanda soki ani tozolo bandiki ndongo so komi mwasi ya kofi mitia na place na yo. Ozo mitungisa ndengeni. Soko bimakilo na falite. Bongo soko yoka pasi ndi. Oteki na yo. Omoni siko ndongo hotel di bongo batimi ba moni ke aya solo fali aleka kuna. Ebimi bongo. Yaya ngana zo verité. Ebimi bongo. Surtout ko kangisu manike. Na yebite buto aso bato yebiso bongo tengala yebiso vérité eza bongo et sopi bino nyoso na mobali fallait pas bosalango il fallait botike kaka yenga na maloba nayi bino lelo bondimi nani kisi nzoka yakupisa bino nini voice wana obike na kokamwa bino sindi nani manike nani basa muntu moko eloko ndino yokeno leke ne sikobo kanga pe kisi nzoka yeba mutayaki yeba sakina kata maso ndebo tiki kisinzo e mone bimisa injustice parce que bango mibale ba kina lisolo wana parce que tangu to tonga ngaka katenga muna nokoloba yeba muna nokoloba mais ndiki ni bilo so ndima tiki kisinzo ka pa kokoloba akoko sala jebo pa kinde États-Unis yam so promettre eloko moko boye prince babi osana chance te mwana biso na mawa prince babia mawanzambe ziparo kaka wana chance te kota tata mwasi no mabe kota mama na ope mabe makambo za bien te prince babe soko bimi oza ebimi étoile so ebima kaka na ngolo nzambi parce que côté nyoso atata ntino wana komisa na mingi te alinga no yote tata mwasi na bino bana bia babia kisi njoka linga bino te parce que kisi njoka sala linga bino mbila sepe mama na bino bongo te elaxi ke alinga bino te pa linga mama na bino te alinga bino te prince babia soko ko linga ka ko sala siksono kanga mina tata mosino o progresser te azana mwa keto moko azomona déjà tone amona ka babia neta tele makawana pana yi ondire yem talia babia ndenge to monaka na sensu wana bandiko likambunga na moni il fallait pas OK d'éviter citron nani Cindy boko miselanga video na se ekomaka naona ba pesi ko na vie na kofi vie eloko musupe na vie o monde ko sokoli vie biloko nyoso to kolanda kate biloko nyoso vie soko be olanda e ba no saloka o ba no sakana be rere na batu mingi o ba sakana ba polémique na batu parce que o monde o ko selo kwa malamu mais o bebisi malamu no pona yo moko na ba polémique na yo
vie yo ebi maniki wana bieti. Est-ce que yo koko kola na makamba maniki na ebi ya mso soke parce que yo ki neti fali lokola bimaki na aliaki sindi ya wana ningiso motema. Est-ce que si na bo le makamsu so ikoma ote boy makamsu na zongi sika na melila mu eza bongo te. Kisi njoga na yeko yebiso nani vie. Yo lelo bosa ni kisi njoga. Mais songa na bosa na kisi njoga na kamwe. Mutabosa na minita ya wana vie kola na bomoto kola pe na mayele e salo bien. Ba petit na ba kisi njoga wana na ba mani oyebi bango bien vie. Lelo sobo komi bo yomo muto mimaka bango bongo. O mimaka bango na rumba rai. Lelo siko komo ko gasuba ngote. Omoni ko kola. Bango pe bakomo kola. Tani bakomo to mbilinga. Bakomo to mbilinga parce que yomo ko muto linga ko mema bango bo. Siko ko suka ndeni. Comme nemaka mokumbana wana ba petit na ya lelo na ya lobi ba manikela ba bandilo lelo TV. Manika bandile ngana yibi na banoko mona ba manike banda kala na yo wana tuzotala ka buso to so na ba lelo na otala ka bandike bona banini kuna na ba gombera ni manika bandilo lelo te seka yebi yo koleka yo moko na ba kisu nzoka na nyonso lelo siko yo ngosala neti obima neti libanda o monte na ko kangisa bato o monte bato ba okipango te parce que ba moni personnalité na yo oko kanisa neti mutu lokwa ba manike te. Vien nandenga mabete na linga ko mingi me yamso monanga o te petso na poso linga ngate vien ngala lobela ko vérité parce que be rêve mususu ezala raté o ane be rêve mususu yeba raté misusu bazo profiter ka pona nani jalelo c'est si là mais batu misusu bazana jalelo pano kuna me ngala na jalelo te na zo vie boy vie ko su ata lelo te lobo ko pia nga raison petso wana makamba ngala na ko fingo te. Na yebi ndi ba finga te na yeba kande ba lobela ka mutu vérité. Na sens on a bo api na be rebelé. Donc ça ba rebelé. To mona ki ba ngani sindi ngana solo basa ba musicien bele to mona wana ba nani basa ba wera na sina tanga ki ba bozi basa na bango bazala ki basala ki pe ba succès ba fin ni to yo ki te loko moko le ka. Mais ya bino kandeni bozu kaka mwa nini ki star bat bokomi kaka mbilinga ba vile biso lita me ba ningi saka kishasa ba nyoka longo ba ningi saka ba zaiko wana ba nani ba bimi ombali ba yan bangu niso ba ni to yoka tete ko te mwa sina leki bo boye ya ba mona kapima na kekuto Amazon ser na biso wana amona makambu sinyo muni loko te tuna biso to biso yana biso makamba mona sindo muni loko te ya wana kanisa koli na molo kai na biso Amazon akola na molo kai amona likambu amona baso amona na bambanda bandundwe bavegle nyoso na basumiwe ya wana alika na TVT asalela ki mutu na ye yangona pe bapisa ki ba honora kai atela ki mukolo nzamba zwa lukumu. Bino bozo sakano ko sala mosa star et loko muka mukeka bo sindike bo soki kaka bando leka bo mama bako anko kishasa bako tseo na nzembo bako tseo na nzembo akebo male po wo yozo mona mtezo tsa male po nzoko bazo tsana kombo na yo bilo mnyo soko landa kate na tegino bason ba yaya na bisola nikon ba saka mason ba moni likam na matonge wa mutu ne so ba yeba ko bake petso ayemi makam ne biso ba mona likam pa ba vie na biso amuri se bambanda ndenge nani ya mikie ya bandundu ya bavegle ba nini mama na bano o ya mai wana ba to benga ba Kennedy biso petso biso la ngingi soka sa so ba kufanza bikazo luko ba sortu wana bana mai ba mongoli nyoso ba noko pikula mutsenga bisa leka loba motema munene mwa sazala ka bongo sine bandeli kako bandi boye ikisala yo somo nano siko ko kanga mokili mobima soko sel loko no sali muto andimi yo ka pona intérêt esopio makasi ya una ibsifie biloko mususu concert no pesalaka à part yo to sala ba ya misusu bazape bazakina ba succès makasi koleka yo to yoki loko moko eksala mabongo basi na bongo ba leka PTB ba make to yebite ba vitabule to yoki to nani ya teta leka kuna fingi to boya fingi ba bila to yoka ngote
bana kofinga na bonga na bazua na bonga sese ba yateti wana bana kofinga na kaya ba sese wana ba vie lwambu ba vie mso ba lwambu makiadi na basi na bangu wana ba mkimba ozo yoka ba zo finge me oko yoka ngote mais sino bino basango ya bino ba ndenge ni oh neti juna mumba funenga za mwase na leka finga na se na kozola juna mfo pona zola vi na kozola 10 na kozola ka taxi express city Londres na lobele na yeko zonga po so na mati trento na mati avion na mondo kona okoma retard inazola ka taxi ezala kate siko bano mike oyo ba nani oyo ba mier de somba ba nani ba fali ba nani oyo ba Didier Lacoste ba Soleil Wanga ba Gibson bote ya bango ni bino ba ya mikolo ya mukurote lelo soki likambu pona na foyene ba bengo ya kopesa conseil ba kubanga ba bimo o soto bengi fioyo libale ya kokufa pona ni yomo ko soko ko maîtriser moi cité ngaba makabasi na bino ebele te na so pesa kaka exemple nige sindeza confirmer nde ba yebisinga yoki félicitations vie ndeka komi nini ngana ba komona ngaba na ba komona ngaba vanti ba bina te moi c'est ba mokakoso mukola mariage ko bossa na ngato pianga invitation na ya na boka mokakoso na siffle pe na beta la na beti bongo na ba déplique wana so pe ba kozala kota ya organisation na ba mieni so na ba sosolem mama sosolem kusoza ba tena organisation kota ya ba invitation kozanga ne invitation modèle mwana yasili kaka kamuke olobina kana bosse na bakangi kana yako tseko tene tseko te mususu to sai bi ba ebele bandeko pona butwa le ngana suki na ngana oya koyoka yoki opa koyoka te Cindy apprendre ou à laisser merci.